mais ça na bande comme sous bazolanda biso donc banda botama kola aka na lisolo moko azaka na lopango ya famille azaka sima batu alelaka mariage alelaka kobota alela musala akenda poto le roi en Afrique mukanda te musala te libala te mwana te mana poto aza na Amérique kotali kambolangai na longai maman ina tunayo un mot pour la comprendre côté mais on dit tout soit non vous andez mususu mais so comme na chapeau comme andé mususu vous habillez en tout côté mais kasi yesu ouais bien en tout côté ouais bikisa ouais bi délicieux bikaka na lido bino fo isa batu ba musu baza bazo tatone mais bino fo ba non na kutai na mama na nzela mama ta me mwana okomi bondele c'est ça lilo baka mbala mo miracle donc eza yesu kati na nga. Ça nous fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec des luxe Arlo Wangi. Mabangisi, 3 jours de délivrance et de guérison miracle. 3 jours de témoignages. Nekonanga na bengisio au monde kaka baninga ba télévision na ba internet bazo témoigner. Yo na no sala témoignage te. Témoignage yangoyo eye kokata makambo. Le 28 juillet oyo ekozala somo. Bona yo oyo espoir sila yo olobi okosambela lisusu te. Makambo esimba ka lisusu te. Banda maladi ekota nsoto nyoso esila yo lobiko eyaka te klasi esila kala mosala eyaka te baninga bazosala yo kuna libala okota kaka ba complication mabota eyaka te susi elia yo na bengisi yo yaka nano osolola na mama yaka nano pe obondela na mama Esther Malela Londi mama Sanjou yo banda ba démarche voyage esimbaka te yo lotaka kaka ba femme de nuit na ba mari de nuit yo Jeanne oyo avenir na yo ezaka ka flou yo ba fiancé ba kimaka kaka yo yaka mokolo ya vendredi le 28 juillet na ngonga ya 14h kino 19h yango ekokoba samedi le 29 juillet ebongo suka mama likambo yango ekozala dimanche le 30 juillet na ngonga ya 7h kino 12h na promete yo ke soki oye na foi nsambe ya Malela Londi oyo abikisa moki mobimba akokota likambo na yo okozonga ndenge oyaki te ebongo te me tope suka mama likambo yango ezali Yesu azopenga yo église swami na avenue Bundi numéro 88 na commune ya Bandalungwa arrêti bango référence ezali kin marché boyei malamu zambe ya mama Esther Malela Londi mama Sanjou abamola bino Na bande retour à la mission à travers cette émission dressons nos fronts. Vous connaissez très bien l'idéologie, l'authenticité même de ces grands magazine Dressons nos fonds. Nous recevons des diversités des invités au travers de cette émission. On est là pour investir dans vous afin que le peuple congolais chrétien sous aille la cultiver. Donc je dois enlever mes lunettes pour le respect de la servante de Dieu. Vous connaissez très bien la prophétesse internationale et moderne. Vous connaissez très bien notre maman, maman Esther Malela Londi, maman Sanjou Ndenge Ayambi Biso Nabiro Oyaye, parce que aujourd'hui, je dois dire, mesdames et messieurs, c'est la prophétesse multidimensionnelle. Elle a la chose de Dieu, elle parle avec Dieu. Beaucoup de personnes, certaines personnes dans la restauration au travers de Nzamenaye, à part Bonzame ou Batouazora, Batouazora, Misala, Batouazora, Vie, Batouazora, Komarape, Batounet, Bisso, le Lososa, le Batou. C'est grâce à cette grande dame, à cette distinguée dame, vous connaissez très bien maman Esther Malela Londi Magui, beaucoup d'invités, beaucoup d'occupations, mais avec des noms de luxe. Je vais te donner quelques minutes. Et là, tout ça, mon témoignage, 3 jours de témoignage. Pourquoi 3 jours de témoignage? Tu vois, bango awa. Et là, il y a un banda marama stade, le stade est en vogue. Marama o salama la tata Raphaël kaka allié fortement ni basalango et bien au salango. Est-ce que le lo okoka?
tu éviter de retenir maintenant. So tu as un stade de martyr, bah plus maintenant que stade de martyr, Nicolote koleka, mais bah pesa que liban na stade de martyr et si quand le colo ezalakité. Et bien là, ma serviteur de Dieu, Nzambe a kima pe a pakata azara les sociétés, mais Esther Malé la londi Nzamba Zanaï. À qui j'ai dit bonjour servant de Dieu. Bonjour. Maman, je suis très ravi de vous voir encore de plus. Merci. Il y a ça un plaisir pour banda toyeba yo bonzambe zakak. Banda toyeba yo otikala jamais ko kabwana Nzambe ti. Maloba na yo pe saka biso restauration. Ba chanson na yo, ba cantique na yo et pambola rabiso. Lelo so tokoki kokende likolo pe na so tokoki koloba lelo maman Esther Malé la londi aza patrimoine national. À part Bonzambe, mais vous avez engagé et tout le cas na Congo au bazanga rapé moi ba salaire na bango te bazo ko futa banda ko bazo ko bokola bana bango yango tikanga na bisayo zaka na Nzambo zaka na ye wana parce que baza lokola batu lokola yo lokola biso to kota lola makolo likamna motote non c'est pour ça ba imbo kanya sombote nande bazo tala au travers la CNTV canal numérique télévision nande bazo ka na radio tempête des tropiques 102.1 MHz okolo bala bangoni. Merci. Nazi na Océanie, quand vous avez besoin d'Amérique, Europe, Afrique, Zambie n'a pas besoin parce que Nazarabo n'a plus gagné ceux qui n'ont pas accès à quelque chose, on a pas essayé pour nous sous et pas vraiment maintenant. Avant de quand on est entré des jeunes abisso, dans le séparé maloba mo lo barara, yesu kota likamonanga. Au biso to sepela mi lobi zata ouvrage. Ezata ma komi moko boye. Parce que éthique la danger batutu yesu kota likamonanga. Ah voilà Jésus réponse mutu akota tabima baboko pam. Mutu akota te azwa restauration na. Nangina tunayo. Ezali na moment nini nomi lobela ke yesu kota likamonanga. Ezali na moment nini maloba wana utaki. Car au travers maloba wana carte il restaurera pe changera ba tebele bele. Yesu kota likamonanga car le moment wana kaka. En 2007, ils ont fait la première édition. Oui, pour la 100 jours. On a lancé pour 100 jours. Bénika Ouza, Binyaka, dans la musique des artistes, je crois que Banzambi est belé. Tu l'as pas passé là. Parce que dans sa chaîne, mon cousin a musique. C'est ça. Vous pouvez permettre Banzambi de faire une musique. Oui. Nous sommes pour c'est très important. Donc, le Yemboana, ils ont toujours invité ma batoupe et Pambola Batou. Et tu as la libella. Maloba wana tant on va loba yeso akota likambo na yo on zamba kota makambo ba on appelle des miracles les autres bazo bika kota likambo na les maloba moko yana tenu ils ont la puissance au santé yana zone tout na yo maman expliquer biso to bi mo wana loba eza chanson tout mona bana no tout bazala ba lis ba mai kalamba bango tout ce sont tes enfants to yi makamona bien so nga zo tout na yo c'était venu comment par révélation par l'incit de l'Éternel. Et il y a un neni kaka mona Yesu kota likamonanga. Lelo kaka Yesu kota likamonanga so mutalo bien sur la délivrance. Amen. Na on tiko lobango Delix eza nzembo yo nazaki na retraite. Na 2007. Na ebi bato bazaki na retraite bayoka na bandi koyemba. Kota likambo nangai. Kota likambo nangai. Kota likambo nangai na longai. Donc la bana bayebi ki mama ye nzamba pesa yeka ba musique kabo nzembo mbala moko et ya kinde na moment ya prière. Donc nzamba ibisenga tombola message. C'est ça. Donc moi to kotsa ka on nzembo toke na ngona thème. Yango epambola partout moko ocholo ba ki mutu nyonso abeta ndambu mokili mobimba. Ba so comment ba thème na bango ya ba prière donc c'est ça. Eza eloko nzamba pesanga e wuta na nzela ya le sang.
Voilà. Ça me fait très plaisir de vous partager ces moments au travers de cette émission. Et c'est le révérend pasteur Samuel, le Zingo n'apporte l'on amène États-Unis. Ami de luxe, cette chanson-là, ça m'attriste beaucoup. Amen. Et ça n'a pas essayé, ça n'a essayé. Donc on a pu s'y moter. Pourquoi pas l'homme de Dieu, le révérend, bienvenu, Bianco, n'apporte l'on amène, Pativeka, n'a pas dit, Boyoki Moutouna la vidéo. Maman Toye, Awa. Pour te soigner, les accotés, les accatis. On lui 3 jours de témoignages. Au personnel de titre, mais on lui 3 jours de témoignages. Ça va se passer comment? Et puis, pourquoi cette dénomination 3 jours de témoignages? Voilà le bien pour y avoir des témoignages et qu'on en cascade. Tous les ans, témoignages déjà salama. Tout ça va se passer comment? Parce que tout le monde 3 jours, tu as Made in Colo, oui, c'est vrai. Mais les témoignages de la race, tu as vu un miracle. Mais il y a 3 jours de témoignages. Il faut qu'on ait un biseau. Tu comprends? Oui, puis Delix, Zambé, à maman à Salaka. Il y a des choses à témoigner. Et ma casse. Tout bas à témoigner. Et là, on a le basiko pendant 3 jours. Zambé a si maman le baba sali na yepo akokisa yango. Donc, objet to lobby, yango Zambé au sala. Mais tozui thème oyo à partir du livre ya Marc chapitre 10 verset 49. Et si que Jésus a lobby babenga Bartimée balobi na ye azobenga et Bartimée tango yoki ke Yesu azobenga ye ake na présence à Seigneur et loko liboso Yesu atuni na salela yo nini Bartimée bi misu nanga et Bartimée monaki donc ozonga ya Bartimée azaki na témoignage ya moto lobi 3 jours ya témoignage thème na biso ezali Yesu azobenga donc yo moto zolanda biso tango ozoya yeba ke koya na ona 3 jours oyo koza déjà vendredi déjà oyo ne bolanda biso vendredi o déjà le 28 juillet à partir de 14h en abandal okozonga ndengo koyela te Yesu akotia lisolo na munoko na yo pourquoi to lobela on peut battre belé bazana ba problème et c'est que l'isolo est changé bako bando bengo ka kombo mon côté nde to banda biso nyoso me tozaka ndenge tozaka kalaté c'est ça tozo kende na ko changer tozo kende AJP zo kende bana to boti ba Delix bokoli c'est ça opesi biso bakoko c'est ça ozo mo ke ernest mutaza na histoire mosusu mais ça na bande ko mosusu bazolanda biso do banda botama kola aka na lisolo moko azaka na lopango ya famille azaka sima batu alelaka mariage alelaka kobota alela musala akenda poto le roi en Afrique mukanda te musala te libala te mwana te mana poto aza na Amérique yena bato so bakenda ko kangama na ba pays ya Afrique donc aza musika na RDC mais makambu na échange te okabimaka na mboka po akende quand même azwa vie mususu mais ti lelo vie na ezaka ndenge zalaki osomon siko bato modèle wana Yesu azobenga bango yango moni ke kaya Bartimée azaki na ya aveugle abane ko vanda kaka bongo asenga kaka mais mukolo yo balobi ki Yesu azobenga Bartimée kei azonga ki susu na ki aveugle te azonga ki mutu mususu nene sabana nzambe na yebi ko komi na suka na yebi ko zobeta ka lisolo mo bato babeta pe ka lisolo mo pona babenga ko ka kombo moko mais siko nzamba alinga changer histoire na yo alinga peso kombo mususu ya sika eloni yo ko sala place zolanda biso zilongola makolo yaka awa na bandal na Jésus réponse to sambela elongo na 3 jours ya témoignage yo mutokoya okozonga na témoignage okozonga na lisolo mususu kandenge Bartimée ayoka ki balobi Yesu azobenga yo Bartimée telemi lombango apusani azonga ki mutu mususu en tout cas vendredi le 28 juillet tozozela bino à partir de 14h et deuxième jour ezali samedi le 29 nangongaka ya 14h et dimanche nde kozala troisième jour na biso le 30 juillet de 7h à 12h bana nzambe nyonso bolanda mama 100 jours baninga nyonso ya ba 100 jours oboyike nzamba mama salaka vraiment olemba ozonga sima ozasuna foite ozomona ka ile mo échanger raté yaka vraiment na occasion oyo ya vendredi déjà oyo ya le 28 juillet et puis moi ya juillet za moi ya ngana benga ngo za moi moko za prophétique et za moi ya repos parce que na 7e jour nzambe na biso apemaki yo pe yaka opema na makambo elekeli yo voilà. Merci beaucoup, servant de Dieu, maman Esther Malila Londi, au travers de cette émission, très son enfant partout. Vous êtes entre nous, on est à l'église Jésus Réponse, dans un bureau, il y a maman, ça nous fait tellement du bien. Et en cela, les à côté, les à Kati, au travers de cette émission, Yesu Azobengayo, Azobenga Moutounioso, tout, problème Azobenga Bango, ah, on a Jésus Réponse.
maman na tout na yo un mot la comprendre côté mais on me dit tout soit non aux andé mususu mais so comme na chapeau comme andé mususu aux habilo wanzo tote mais kasi yesu ouais bien wanzo tote ouais bikisa ouais bi délicieux bikaka na lilo bino fo isa batu ba musu baza bazo tatone mais bino fo ba non na kutai na mama na nzela mama ta me mwana okomi bondele c'est ça lilo baka mbala mo miracle mbala tikota donc eza yesu kati na ngai il y a na sona na tout na sko elo esa attachement parce que ebele ya bato nzambe na bango noni mais oyo nzambe azaka elenge azaka na puissance ano na te on se fatigué te omoni mais ça c'est secret non yebisa non secret za alliance na bomoko makasi na nzambe ngana isa bato nzambe azwanga bomwana do bato bamona nde nazokola na nzambe na ba makambo nyonso bomona ba événement tout et tozokoba toujours na Seigneur Jésus-Christ comme aza nzamba solo akonuna te akope ko changer te ce qu'on a ba serviteur de Dieu to ba servant de Dieu ba o ba bongi nzela maloba nini ya sembo oyo ko loba la bango ko ramener bango nyonso sur le bon chemin parce que ce qui to tali yo mama baninga azala miso sur moi stand by zala to ay ba ko se prole mais yo banoza zaka boy ozo kende ka ko kenara na ebite msuko akubelo lo kota ko peka ka boto ebite pesa biso tika na tuneza mituna mbato tala no seka na tv ba no tuna so mituna oyo oya na loba déjà nga place na ngezali parce que tozo salela nzambe benga mi banda bomona na nzambe conseil na opesa basali na nzambe ezaki faut kozonga na makolo ya Yesu parce que mokili ezokende mabe komi makasi bato bazolinga nga pe na koma nga pe na sala nga pe na kende mais monde ya butu ezoko ko récupérer bino lelo bato bazaya kobeba bato baza vraiment kobeba mona sa bana nzambe ke oko kende wapi faut tout état d'âme ni à église ni à pasteur parce que makambo ezaya kobeba mais mosala nzambe azolanda biso oyo abimi na libanda ya liloba azonga oyo yebi ko landi makambo pozo a voyage a poto tozo va voyage ba poto ndenga nzamu na za po ma visa te ouais ngaki na États-Unis ça 4 jours na zongi si on connaît ça toujours mais mutu susu azokende okota na molilika po bando ke poto musu azokota molilika po atondisa stade mais biso ya stade etonde sanza to malobi mais le bato basi bakoti bato balala même nda esika moko te ozomona yana osengaka baninga basali nzambe ke mokili eza obeba makasi monde eza mabe mingi elobi Jésus tokomi bima ko vivre ba signe ya temps au mona que diable aza na posa ko récupérer bato ba accompagner na lifelo mais bino basali nzambe kolinga kolanda loyenge te mutu nam dana appel na ye mutu nam dana don na ye luka nzambe na modèle na yo nzamba otombolo parce que élévation eza ya Seigneur Jésus-Christ succès eza ya ye mais ceux qui bokomi kokota na ba monde wana oyo bino mo boyebi bokendaka wana eza pasi bato bazo bunga nzela nzambe bozo bungisa peuple nzambe nzela nzambe na ba cérémonie na ba pratique oyo ezo sala kelelo makila bato muso ezo sopana mais boye ba kelisu na nzambe ezo mona mais yo mtolandi biso zonga na nzela parce que nous sommes mokili koleka mutuka kolata succès et koleka nango ya mutu ezali ko batela relation na yo malamu na nzambe donc voilà maman basela nzambe bakufi belé mikolo nyoso yoza mosal koli omonaka qu'est-ce qui se passe avec les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu bakufi en cascade à ces jours. Est-ce qu'il y a un problème dans l'Italie sacerdoce? Il y a un dans l'Italie divinité au travers de cette émission Trésor d'enfants? Bon, qu'est-ce qui se passe au juste? Le problème est Delix, mutuna mutwaza na lolenge na ye hein. Même Bible lobi nzamba bengi biso apesi mutuna mutulika bunaye. Omoni tamba tusu bazo kende bon to mona ba mipepe. Faut mutuna mutazonga. Amitala ponga na koloba menaebi mutuna mutumaka munaete. Omoni mais mutu nyonso faeba aza wapi? Pour soko zo kende po na mona ba jeune pasteur be bazo kende mbangu na ba vie moko lelo ba komote ba matea ba o ba esprit. Yesu mutu akoti monde ba esprit azote ya esprit. Ala déjà mutu ba esprit. Tant bon landa bongo ba esprit eza pe na mukolo eko melaye. Ozo mona biso to te ya Jésus. Toza pona ko mabatu na nzela ya sa malamu ya Yesu Kristo ya bomoi. Et pour meza ke mutu na mutu atala na bazo kende bazo kufa ba makama ezote ya batu mususu po yeba ndeko na landi nzela nini. Oya kota kiwa azo landa nini. Vi ya basi akoti bakisi akoti nzela nini. Donc c'est ça. Donc on a kolo beza ke mutu na mutu amitala po amibikisa. Soki oza na kati ya nzela te zonga na nzela soki oza na kati ya nzela kangama na nzambe po soki okangami na nzambe makama ekozala te nzambe akomema otina suka mission. C'est ça biso tozaka na makolo ya Yesu tozotalela nzambe. Donc c'est ça. Mesdames et messieurs, moi je connais bien ces dames. Elle a la chose de Dieu. Elle parle avec Dieu.
on a vu de miracles en cascade. J'espère que vous êtes en train de voir à l'illustration, donc Didiero, Padou Bomboussa, Daniel Tissongo, nous allons illustrer l'image au travers de cette émission. Maman, tu es tout le monde. Vous êtes humble mais puissante. Si vous avez le bélaïo, parce que vous êtes dans la terre, on connaît les serviteurs de Dieu de ce pays. On travaille avec des politiciens, des pasteurs et des artistes et la cosplay la profane. Surtout que vous avez place na yoana, to yebi place où vous avez. Le stade de martyr est en forte, mais tapez moi mon keli sonango. Où vous avez ozaki mutazaki sur le terrain. Batbano mo la loi noto. Tout mona Tata Raphaël et sans abattu. Ils sont bien en abattu, ils sont refoulés. Na triomphal coup de colobate. Na Willeri, na nini food market. Tout le monde est baso bimisa battu, le bampiodi. Kokoto so kotara donc ne ba ma bezali, nous ezali et sengo ezali marambo ezali. Tout le monde a maman santé. Aux autres programmes même un stade de martyr. Battu ko banga wana ba pesa libanda. Plein autre monde a ya kosangana te. Malgré Moula, Moudakima Moula, des délivrances en cascade. Qu'est-ce qui fait en sorte que le miracle ici, l'arrêté par Maître Malila Londi? On a dit bosso. Tout le monde, même le stade municipal, il y a Tchang. On a raté le locomotive. Naza oculaire vivant. On a raté le locomotive. Tout Nazal. Tout le monde a Tata Raphaël ou les Glabiso, Abba Ali et Foreman. Au 2024, on célèbre 50 ans. Tout maman Esther Malaya, nous avons ça Tata Raphaël. Le stade de martyr est en vogue. On a une deuxième question. Bateau le bassin pour la renommée pour la succès. Après stade de martyr, quel impact ils ont mis dans la jeunesse congolaise? Parce que l'autre fois, ils ont qui restauration délivrance. Mais le tout impact les ont mis malheureux na ba jeune nabiso. Parce que ceux qui besoin mettre à la stade plein de sa popularité. Il faut insécurité ici là. Il faut kidnapping ici là. Il faut bonumba ici là. Corruption kindumba. Ils sont son télé là. Na tenu deux questions. Voilà comme la troisième question. Il y a Liboso maman répondre nga. Pour nini ba miracle ici la raté na ministère Oyozali. Deuxième question na tu retourne na yo. Ba stade wa blo on a tout biso to mona ba image ça. Quel impact na ba stade ya lelo na vie ya bilenge wa Congo? Ce qu'on répond de biso. Na soki na na deux wana. Poto que na troisième. Ngana pa mbola nzambe. Oyebi nazana bambo kebelo to sali ba croisade bato bazo benga mama zonga po parce que mambo loba wa échanger bamboka. Le mot boyebi tant tozo sala musala tozo mema bato. Mutu nyonso anda ko changer basi ando bazo bongola mitema ba to mabongo bazo bika bato bazo ba vie mususu ya sika parce que ko yoka évangile o ba ko changer histoire na bango pour na répondre na mutuna na yo de liboso oyebi ke mama za na kati alliance na nzambe mutu amemi liloba nzambe toza na mukumba Jésus miracle ko sila te parce que za don yango moni Élisée tina liona ye au panique à vous pour la miracle au panique à la délivrance et continuer na kosalema donc ande na zabwe et aussi là parce que y a likap nzamba pesanga don ya guérison miracle do so na bondeli babeli bakobika yango yo quand même na téléphone ils ont même na hôpital lelo mona ba docteur bo benga maman 100 jours na zo bondela kana téléphone mutu azo la mukazo se kwa mutu azo bika parce que ça likap et ko sila jamais même maintenant comme koko na comme aussi manzete delix donc on a kaka et ko sala nango pour nzamba zo pesa na bomo ina sina moi comment zo pesa na bomo nyonso a chekat nanga et ko sala toujours et ko changer te pona lelo o ezo leka ba stade de martyr il y a lelo oui yo moko tu déjà ko lobango ke eza so ito zo pesa sango malamu eza pour na changement ya makambo ezo leka na kati ya mokilo tozali mais lelo changement ezate mabe ekomi ebeli to bando mona libanda mboka nde to tambola bato ba tambola mitakala bato ba baluka to ba baza mindele ba parce que za libanda mbo mais na Congo lelo mama ne ko bana basi ba mitakala ti na kati ya ba internet do mabe bakisami eyebeli bato bazo banga so basala nzambe te po ba mo basala nzambe baza na kati ekobo
mateya na ye ekobongolisa bilenge basi wana lolenge nini ozomona makambo ezebele donc kosala stade kosala nyonso bon ndeka na ote koloba ne bandeli mutu na mutu ayebi oyo azali ayebi pe oyo azosala mais ngata na meme évangile ezali mpona changement ya peuple et puis nazokoba kolima évangile mpona changement ya peuple na etengi na biso nzambe akateli biso tozoteya eza na bato bazobongola mitema parce que toza na message oyo tozopesa peuple eza ya mbongo wana tozoprépare peuple ya nzambe mpona retour ya Christ. Mais comme nzambe apesi nga likabo alobi te ya sango malamu ya bosantu ya bosembo mais na sima ya makambo ya liloba nzambe nazoteya atie likabo ya guérison atie likabo ya délivrance mais soki lelo bandeko bazosala ke bozomona changement te ezodépendre na bango moko. Yana Tunio, quel impact après Stade des Martyrs? Quel impact dans notre jeunesse? Quel impact dans nos vies, dans nos travail? Parce que Natata a fait toujours un témoignage. Oh, bateau, télématique, le bateau tambola. Mais ça, la campagne, nous sommes tellement après 2-3 jours, nous sommes sur la kitchen. Nous sommes pour le cas, nous sommes délivrance au monde arrêté. Soit au en bocanine. Et on a tenu maman, il y a une polémique. Et ça, là, parce que ça fait moi, dans Mboka Congo. Aux patrimoine national. Délix, et puis national répondre. Parce que yomoko. Mais on est au fond à ma bientôt. Non, non. Ngana maman polémique. Ngana maman polémique. Amoni nga pomme dans les années. Ouais. Ngana le bela part nanga. Je crois que yomoko zo le besoin de sa réponse. Pourquoi? Parce que biso to sali ba croisade pe to ko ba kosala ba croisade. Zo mona ke mutu wana yaki bato nyonso bayebi eki atambola te matamboli bato bayebi ke mutu wana tamboli mutu wana yaki aveugle bato bayebi ke azaka aveugle amoni mpe eyebani nango mama batéâtre wana te bato mosusu basalaka kezwa mutu moko so na mboka nini aye na ye po aposa lokuta no biso biloko wana ezalaka ke même population bayebi ke nzamba mama 100 jours nzamba solo donc soki mutu ayi malade abiki azaki na problème oyebi ke mokosusu na Stade des Martyrs apo ipa nzamba pambuli place azali ko bando kozala wana ye moko place ya loba en tout cas nzambe na mama na ya témoignaka abi place ye moko azalaki mama moko azalaki na maladi donc so pas azalaki aveugle ye mutu amona ye mama mwana azobela na musika ngana za na nini na podium ya zobelela abi mama ngamo na moinde mutu wana azobika na misu na nga na moni miracle sans kutunga na simba sans kutu donc ozomona donc maman za na nzambo ya bomo bande qu'on a biso so bazote évangile il faut aimer ma changement mais ce qui est évangile les ma changement c'est que ça mambo nzambe te et mambo ba film ba théâtre yango moi même mboka le to ko mona bana wana o bazokata batu mitu na ya basi batu bazoluka mbongo donc eza biloko tout eza ba signe à temps soko tali mingi o mona pe aza pe na église moi kendaka mais na butu aza na assassin ozomona. Mais le problème est que mutuna mutu atala na musala o nzamba pesier est-ce qu'azo service Seigneur toté. Alors maman, travers cette émission vous encouragez bah tout bazo aussi na Stade des Martyrs parce que banayo rien à prouver, tu as déjà fait ça au salaire de façon tout là ba samba débat ou les bazo betela ba nini nyoso de sali donc vous avez rien à prouver et puis natuna vous encouragez quand même bah tout bazo aussi na Stade des Martyrs. Non, mutu so sala pona lokuma nzambe naza ko encourager. Pourquoi pas? Pourquoi pas naza ko encourager bato bazo sala sango malam pona gloire ya Seigneur. Ce que tu éviter nazo prier sur na moni campagne mon abinzambe so eza pona lokumu na yo ele kamalam. Amen. Parce que tous en a besoin sango malam ete yama. Pona nga bona loba nga so na sa so ba croisade na loba so ba stade te. Na kena na ba venir na kena na ba quartier na ko bana ba mboka ndena kena ba bandunduville na kena ba ni na loka ba mboka msuna kene parce que na sali ba croisade na Kinshasa. Tout le stade monga la province oza ku banda ba na kat na stade bazo bika cascade. Oui ça na mboka ni mama rabili na suna bosani. Bandunduville. Na bandunduville. Okota ku tout moya okota te. Ozomona. Ça Jonathan ba pesi so stade ya suka mboka penza to ke kuna to katina ba matiti to bongisi mais faut mona population de bayaki bana nzambe. Ozomona. Donc ngaku tunaza kuna te. Le banza miso ayisinga kezonga suna stade na ke na osala msala. Mais vous avez dit na ngai partout na ko ke na balabala mona te na ko ke na tana maloueka Délix. Donc c'est ça. On a besoin de temps na ba commune, on a besoin de temps na ba ville na ba quartier. Pour exemple bato yebi ke exemple mutu na Kinshasa na kuta na ngati. Ayebika mama 100 jours amona nka na TV, amonela nka na ba stade na ba likolo podium mais boyina na mona ngati bato ebele.
tolinga mpe na posa na kota na kati ya population nake na bachango kuna na bacommune ya kati kuna oko bamaluku bakimbanteke na kinsensu nazwi bino nyonso tokei kuna topamboli peuple ya nzambe. Donc voilà c'est ça souci na ngao naza nango. Merci beaucoup. Nzambe asamemi biso na badimension nyonso emotion na vana bito oloba suni lokola nga boso na wangani na mutu mabe po nzambe alokoti biso apesi biso tokopesa biso tosimbi tokoki kosimba tolati tokoki kolata nga na yebine basimba mbongo na yebine balala nzala yebine baliaka na yebine bavoyager na yebine basomba elamba cher na elamba moins cher donc nyonso nzambe asali biso donc nzambe aza malamu totei liloba na ye abikisi bato epi tozokoba encore kote ya po akoba kokangola mpe kobikisa bato donc na minute mama 100 jours bandeko bozola nanga surtout que na émission ya Delix yem tabe singa mingi po je moi tambo mona mama tu c'est ça on a nanga nanga nazo travailler na silence et puis nazo travailler encore pe nazali pona kosala suma mbwa mine na Yesu donc nazo batela na kufite naza na bongo na silite le mote baby po nazali. Merci. Nzambazo mimabiso na ba dimension na ye ndenge azo mimabiso po nzambe nda tambusaka biso voilà. Merci beaucoup servant de Dieu tonga to yoka parce que tonga binaki binana tuno mituno ba to kongolo ba yoka ba oba na biso na média en ligne va comme TV officiel ba otala biso na c'est mon temps télévision pourquoi pas na CNR na ba média en ligne oba ola na biso à travers cette émission na ngana lobisa bina mère bena makambo parce que botuni mais il y a betaka makamango alobelaka makamango so makamango ezonga kozonga te elle n'a rien à prouver parce que nyoso salama boki moko so ozonga yozala ta nzambe maman na phase moko pe ya musique parce que vous êtes parmi des très bonnes chanteuses pointues ya mboka na biso ba clip osala bien message ezaka très bien musique qui peut betaka ya kosakana te ce qui sangana ya no sukoto bato bayoka bina loyembo kala comme plus prédication plus matéa, délivrance, guérison. Mais mon gongo avec beaucoup de bémols là, on a aussi besoin de l'écouter aussi. Est-ce que vous avez pensé pour les Congolais au travers de la chanson, au travers de vos cantiques? Delix dans un studio. Au bout d'un salle studio, on a lembe tellement m'embrisé belé. Donc on a kenda muke mais calamité. Bana nzambe ba pambola malisusu banzi kozonga po tolobela masolo ya studio donc natikite ezebile nzamba pesinga na kotikati naza vraiment nazali mama zali donc nazo ba je ba ila ba chanson ba ila on te yelanga donc donc pour ça la Delix na posa na kota partout na tambola na vivre na bato bato ndo mona musika mi na posa na kota vraiment mboka ni na kei mboka bona kei en tout cas bana Angola déjà na pesi vino ba shalom na ibike to kuta na bino nazo tambola partout na Angola nzambe et nzambe asala lisusu koleka o asala kiliboso na calcul na parce que mamzamba zo calculer batu ba yebi ngoti nzambe zo calculer makambo batu ba yebi te batu ba osutuka ponga mambo ezaka batu basutuka voilà donc naza wana nazo ko ba koyembela nzambe Yesu tele mangai na longa Yaya tele mangai na longa Yesu tele ngai na longa Mungu na nangai hakufa soni tika tele bolonga tolonga banguna bakufa soni. Merci beaucoup servant de Dieu pour la maman. Bali oboti déjà bana okoyi munene nano ina na utemem nzambe na ote maman. Vraiment nzamba pa. Maman pour nous citons à la fin de cette émission ngena tunora mutuna otoza na période où eza électorale. Beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de politiciens, ils sont en train d'agiter. Agitation, c'est au Saranate. Pour l'élection en 2023, on est avec Mounioso Azwa, Taya Kimia, Namaponami Oyo. Merci, Tozo Sambila. Maman, boyebi ki maman zanaye intercesseuse mondial, donc na priya pour na Mounioso. Nabazi Kimia Zarakach Nabino. Beaucoup de donc comme nous avons la préparation et soutien ezali na prière na biso toujours soutenir bino nyons donc zala kimia surtout ce que ezali kambuna yo o matiti yo piko za kati no na le pistolement na kota na o makimia za na mboka na biso tozo bondela surtout na zo bonde mamnyo so le kana kimia donc nazo bonde apona mutu nyons na bonde apona mboka mapinga mboka bandeko na biso nyonso bazo préparer tout nazala kati ya prière pour soutenir bino po kimia leka pour ceux qui mezate nyonso ke mai
ya Antoningi Kimeza même na décembre tout et les Kamalam voilà. Merci maman. Merci maman. La seule candidate présidentielle Marie-Josée Ifoko en 2018 madame Glody Bolebe bazo réalisé soirée de gala de charité ou a PCB invitation to pesa eza c'est 28 ozo banabe mokolo ah ouais ba prier le 28 juste après ah ouais oza malam peto mona yokuna ata délégué moi représenté parce que on a la fondation on a Asbel on a na marmi bele au sein business et so DP bateau ya mboka parce que on a bana oyo ba botama ba sida ba parana bango batika bango au moins mwana makwanza au moins na mabalata na nini na mutu obenye ndoki nzoka nde eza pour aller à bien te aza ba parenté aza libanda sur cet événement là nous allons faire ce vendredi na Hôtel Memiling, Salon Vironga, justement, Naborfeline, Nignon surtout. Et puis, si vous avez aussi un mot, la fondation Oyamale la Londi, parce qu'ils ont mis des services dans Katikuna, sur l'organisation d'information, où ils ont en dehors, il y a juste une réponse. Merci. N'a pas mboli pena journée le 28 wana. Amen. Et les carrément bien. Nzambe azwa contrôle parce que les lots ils en a bane belo bazo souffrir bazo mona passi ce yebise pe toza na fondation tozaka pona ko sala misala oya ko sunga na banzi ce qui Nzambe a salisi tango ko ya lisuto ko kota vraiment na profondeur na makambo etali fondation Mama Sanjo wana kola nanga nango na banda nango kola nango pina yebisa Nzambe so pambolingo tombolinga komanga na ko soutenir bat na banzi ko yebi na bokola bato ebele nazo continuer encore ko sunga ko salisa na muke Nzambe azo pesa biso en tout cas fondation za makambo ebele na kati oyo e ko pambola encore bana Nzambe bakolanda pezo pambola ba o baza déjà na kati. Merci l'artiste Barbara Kanam la diva a eu responsabilité dans l'Italie FPC, elle est directrice générale et à fond culturel et à Bisso justement quand même tant aux vraiment félicitations na ye Nzamba pambola et makasi akindelibos. OK. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette soirée. Merci à Didier capitaine qui est à la prise de vie. Merci à Christian Gibamba, journaliste, hein, et puis caméraman aussi. Merci à Padou Bomboussa Banduro Baotalaso en direct de la CNTV, canal numérique télévision. Donc Talabiso tous les mercredis à partir de 21h05 comme cette soirée pour Talabiso en direct il y a canal numérique télévision CNTV. Bonjour on a biso na radio tempête de truc sans idée pour émergence. Bon Talabiso na Vakum TV na ba média en ligne ezata oya mama Malela Londi officiel si je ne me trompe pas. Non bonjour maman pesa numéro. Mesdames et messieurs partout vous êtes en train de me suivre au travers le monde, au travers la ville de Kinshasa. C'est la femme qui connaît Dieu. C'est la femme Oyo Nzambe Atikaite. C'est la femme Oyo Aza très sociale. Elle a beaucoup d'amour. Elle a aidé beaucoup de gens. Pas seulement avec la prière, avec des voyages, avec marmé belé, mais elle a des conseils au Badbazouara. Et ceux qui ont un bateau au Pambola, partout sur la biseau au travers le monde, genre maman au Pambola bango, maman soit $1 million, soit 500 000, soit 200 000. Parce que tant au Pambola, ma beauté belé au Bika la Simanaï. Donc c'est notre maman, on le respecte. Tous les journalistes, Toyeb, Maramnini, Oyundeni, Tozara, na maman. Maman, excusez, est-ce que vous pouvez un numéro de contact nayo, plus de 143? Merci, Aya, 082 23 44 233. Plus de 143, maman, pardon. Plus 233. Plus de 143. Plus 243. Oui. On les accorde na biso pour la libanda. On a bobani ba mona 82. Oui. Donc 0 Kolongwa 82 23 44 233 82 23 44 233. Soko lingo zwanga na internet na za page eza Mama Sanjo kozwa maman bala moko to na chaîne na biso ya YouTube ezali Mama Sanjo intercession. Konezaka prière na prière, ya prédication ezali Jésus réponse TV. Donc beaucoup kozwa maman église ezwa mina bandal avenue Bundi 88 arrêt Chibangu en face ya Kin marché de so komika na arrêt Chibangu tuna ka église Mama Sanjo bakola isayo menazo senga bino pour 3 jours au tozanango déjà vendredi vendredi le 28 juillet Tulobaki à partir à 14h deuxième jour kozala samedi le 29 na même ngonga Tulobi à 14h et donc aussi c'est dimanche de 7h à 12h yom tozana ba problème okomi na suka yesu azobengayo okanga motema te sa lokwa Bartime oyebi ningo yoka ka passe mambo kati yoka muto souffrir nango bato bakomona libanda mais oyo etungisa ko na kati oyebi ka temps yo moko lelaka
et vous allez malamu mingi opousa na liboso ya Seigneur pose délivrance et au manza me bayoka mutute okoyoka nde molimo santo posa na posa solution ya on azo bengi sabino boya vraiment epelé à na bandal avenue Bundi 428 arrêt Chibangu en face ya Kini marché et au tunika qui église maman 100 jours bakolakisa yo vendredi le 28 samedi le 29 et dimanche le 30 juillet boye malamu awa Yesu azako benga yo eza 3 jours ya témoignage yaka merci Delix. Merci beaucoup maman. Merci à la seule candidate présidentielle en 2018. Donc Marie-Josée Ifoko auquel le Condé Fabricate. Merci à madame Glody Bolébé. Merci à la coordinatrice madame Glody. Madame Divine, salutation des marques à vous. Pourquoi pas maman Jolie Mabiala, Motema, ma parole Nabiso, Aimé Pascal, Mongo, Lokona, Bandego, tout Batali Suzanne Avenue, Bundi, numéro 88, 3 jours de prière, témoignage. Venez nombreux participer dans ces prières, ça sera quelque chose de bien. Donc la prophétesse mondiale, internationale, maman Nabiso Esther Malela Londi, Naïnaï, Tina Lola Torotika na tête au côté Lola Raka, Makolo, pour dans les camo, Yarolo Bate. Donc, ils ont parlé à les Congolais, Ndako à Congolais, et c'est bon Zambé à Solo les alliés, na Jésus réponse. Bah chrétien, ma fidèle, n'y a soit Jésus réponse. Ma motte na bino, bandeko tout, au bazo ça la média ya maman, bazo encadré, couverture tout bino tout, ma motte na bino. À très bientôt, télévision, Jésus réponse télévision, pourquoi pas radio. Donc des fois t'écoutes Marambo, allez-y comprendre. J'ai dit, j'ai parlé, j'ai fini. Fin de citation. Tikita, tcha tcha. balinga mikati na nkolo bana na nzambe nyonso bino ba oyo bondimelaka Yesu lokola nkolo pe mobikisi na bino botuna ngai nini Église Jésus réponse oyo ekamamaka na ye moko mama ya banation mosakoli mobondeli intercesseuse mondiale mama Esther Malela Londi babongisi 3 jours de délivrance et de guérison miracle 3 jours de témoignage ndeko na ngai na bengisi yo omonaka kaka baninga na télévision na internet bazo témoigner yo nano sala témoignage te témoignage yango oyo eye kokata makambo le 28 juillet oyo ekozala somo bona yo oyo espoir esila yo olobi okosambela lisusu te makambo esimbaka lisusu te banda maladi ekota nzoto nyonso esila yo lobiko eyaka te klasi esila kala mosala eyaka te baninga bazosala yo kuna libala okota kaka bakomplikation mabota eyaka te susi elia yo na bengisi yo yaka nano osolola na mama yaka nano pe obondela na mama Esther Malela Londi mama 100 jours yo banda ba démarche voyage esimbaka te yo lotaka kaka ba femme de nuit na ba mari de nuit yo Jeanne oyo avenir na yo ezakaka flou yo ba fiancé ba kimaka kaka yo yaka mokolo ya vendredi le 28 juillet na ngonga ya 14h kino 19h yango ekokoba samedi le 29 juillet ebongo suka mama likambo yango ekozala dimanche le 30 juillet na ngonga ya 7h kino 12h na promete yo ke soki oye na foi nsambe ya Malela Londi oyo abikisa moki mobimba akokota likambo na yo okozonga ndenge oyaki te ebongo teme tope suka mama likambo yango ezali Yesu azobenga yo église ezwami na avenue Bundi numéro 88 na commune ya Bandalungwa arrêti bango référence ezali Kini marché boyei malamu zambe ya mama Esther Malela Londi mama 100 jours abamola bino Delix, ça nous fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec des luxe Arlo